bien ngote na landilaki makambo na te pona no yeba ele on elekaki kuna ele on elekaki kuna yara makambo no te ke to landa ngo to landa ka no te non eza na place mso te ke ngana ko ke no kota ka pona yebe ele on elekaki po so poza na bilanda la na mabeko ya eza pe so pe na bilobela pe mabeko ya zalaka toujours na katikati oyoki pe likambo lokolo oyoki na yote likambo so oyoki ka onwe ya koloba non on eza problème na ngate net eza na makambo net ngana pesa ka conseil net makambo oyo total likambo yeli bisobo c'est vrai ceux qui tont benga ba artiste comédien to bana bango ke ba papa boya na bureau to na bureau te mais comment na bureau a ne fils que contribution même $1 bo cheka ngo chaque ba soso bi vivant na ba contribution même $1 mais le masolo so to go beta ngo te ba luka sumbongo to ko tala ka kuna financer ozana combien na caisse on a na $2000 bon longola oyo tia kuna longola oyo tia kuna mais ba artiste comédien franchement parler baza mitu makasi na biso vérité ba mitu makasi mabete me mitu makasi mutema mabete me mutuma parce que bako yoka bien que ata $1 boya ko pesaka présent masuma lobini non bozo pesa metango kai ko ya et comme présent masuma ngai na zaboye mais na minute musuba ya ka ba renote mais tala siko ba to so comme ko se pulmoner pour ko lukata ko bitimso ba ndeko na biso yoka si mutu so pa longola $5 na ye faut convaincre na malobati to lobi yango bien awo bino pe ko lancer ba message na ko kene ba ko talati est ce message au net lo baike ba to ba ya réunion ba to ba yoka kiango te non ya on a lobi ba yoka kiango te bon pourquoi ba faire na banda kuna ba pour quelle raison parce que doit pas ba empêchement so to zala kata 100 ata moi 20 ba zo empêchement mais 80 ba zala pour to solo là mais mon que nous sona ezali motema mutu mais apparemment bino ba comédie be bolingana na bino te biso lingana parce que lingana te bemba mélodie ko uta te o mina minute Gabriel et au four au moulin Gabriel no mona alinga publier sur ba combo penate mais ba tozo pesa mbongo pona kota mira esa ba zo pesa pour yemta li charger ozo comprendre biso so zo bo moko te mbebembe ya nani ko yete so to akibe bo moko te meto ya osala ba réunion te pona biso to bo moko ti bembe one ko ya ti bande ko na plus ko taper quelque chose c'est ça le problème biso pa na biso makamba individuel. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bonne santé. Santé ça bien mais na douleur. La douleur kaka. Être cher. Oui, parce que mira ça très cher. Il y a zalagi artiste et comédienne, il y a YouTube té. Zalagi il y a VHS na ba CD. Tant to banda penza donc ça très cher. Baza ya kilelo té. Voilà. Tu n'es pas là. Lelo Miraïsa kei, mais après matanga Miraïsa ya encore makambo ebele bimi ba maladie ya bande ko na biso ba sali ba accident maman na biso c'était un bagage gravement malade joli idem nande ko na biso masina der zo yo ba biloko na to isalo. Après matanga te to zana kacha matanga mais ba kaya malade ya li. Yango na président masumu tonga convoquer ki réunion atinela sik ba message albaki to ko traiter kaya Miraïsa ku fina ngola to ko traiter kaya ba ndeko na so ba malade. Yango moni peto ye to sololi ba makambo ngo siko ezaka lokola mutu na mutu volonté ata la mama Miraïsa poko na ngola bibeme umela na ngote totala pe kaya bande ko na so baza malade na mukemke to kotia comme ça et sunga oya Miraïsa bembeya ba on a pe bazota moi kisa malunga po babima ça fait très mal et ça se passe mingi tala ni to zalaka wa ba bongo pe malunga te otala ba to zala bango pembeni otala ba transport na yo moko otala pe na ndako fo eloko kolia donc c'est à dire que to comme un peu troublé dans ma cambo. Une question vite fait pour une question par rapport au ministre de la culture na biso bino était artiste comédien au ça réforme ni pour consulter au moins tous en association comité zalit donc c'est président masuma la te ndinga kena ndako ne babilo les agi réunion de ya prise de contact hein on a développé ma belé te après tant qu'on a raisonné ndeni na ko aborder ministre okomona okota tia contact na ambassadeur Angola akokota contact na ye à partir de bateau bazana Angola ba bidi ndeni akoko se comporter le conseil n'a peut être pas apporter quelque chose alors. Isko ba conseil ba yoka conseil ba zo na bangwana mutamuta baka na ndenge na ye tozalaka ba conseil sa miso esika moko to sala makamto abata maboma te mutamuta ebini na olukana ni na lingi elo ni sala soki moko na bino akufi ba premier bima penza makase sara ezaka nino juste ezaka pona moko na kati na biso te partout beta na gouvernement ata na église partout ata na famille
somme takufika ba blabla ezanga te mais ya bino frappe à makasi il faut pas makasi pour tout bata bato libanda patato apolele mingi to exposer na mokili mobimba. Voilà, dernièrement temps on a besoin sous banto atikaki biso to ke pemo makili bimaki surtout côté ba liste et tout consort to président Masumu awa abeti société pour na likambango na éviter yo koloba nini par là. Na répondre na makambo na zaka mieux placé somme tatulinga détail ebele ya répondre. Ya on a mona ke na ebine na répondre ko kana mo répondre mo na ebina ngati. Mambo éviter. Makambo na ebite na ko répondre to na ebite. Mais yo peto to zano ne papa suma lobby kato yoki biso ninga lobby sikunga no pesa ne bato bapanja banani bapanja to ni no pesa londe na pouvoir ninga nazana no tsholo ba ke mutu zaka conscient mutu za conscient na makamba osala ayebi ni na oluka nani na osala voilà pour le bateau d'abord nini par rapport à ndingi ndonga biso kofi mais makambo ekolobama lobama tout autour ya surtout qu'on a ngambo angola na londa kuna presque mambo na apenezo lobama te oyeba moma bato balingaka yo te sona okufi te sipoza pascal lokwa ye asa kufi moyeba pe te meta mosusu ndende baloba yebisa biso ke so moto akufi akomona bino nayebi te soka moto akufi elobamaka kaka ndenge mwana ka moto alaka lobi na bainformation na ye na ndenge na ye nga sikona makambo tu eleka moi naza témoin oculaire makambo yango ezozala mpenza te mpo nayebi te na répondre ni mpo témoin oculaire ye na telemaka ata liboso ya leta ezalaki bo ezalaki bo sikonga na noloba ndeni nayebi nange eloko te ndeko na leta ngo oyebi ye okombe kotanga maka yaya kaka nayoka batanga akomo ye na théâtre mais de vie boye namona ye te natikala mpe komona ye te nayoka kaka ne balobaka nosala théâtre siko asala nini non masolo ezobetamaka ye moto azwi mobali ya ndeko na biso yango ememi ndeko na biso na liwa c'est un peu ça yango nalobi kaka soki mpena nzambe asungi toki ata angola bien neneti ye moko aye awa botie micro akoexplike bien so mpe nzambe apesa biso possibilité ndenge mama ya nanga miraisa akufi botuni aexplike toye tondima siko na minute oyo ye moko aza na mabele nzambe ka moye mpe aloba te ke oboye na boye malade na clinique universitaire Joli Kasimba asalaki accident makasi ya nani na moto ebende ekotaki na kati ya libumu bapasoli libumu mobimba toza na ndeko na biso 7e bagarre aza sérieusement malade et il a encore une autre actrice avant na masina Maï donc tala baka toza nango alors tozo traiter les deux à la fois na ya Miraesa parce que cotisation est bandi na oyo pe oyo po il faut to battre là-bas oyo baza en vie pour que tout soit matanga musunte donc tout ça obligé to ça là tout pour que lelo ina lobby mutu na mutu apé sa contribution na ye et que samedi na tongo to sala ko kende ko tika contribution na moko na biso voilà eloko munene to vandeli awa lelo yo prochaine réunion tout ça lundi wane ko sala kaka biso na biso ba comédien auto lobela makambo ndenge to so rapport na Angola na ba collègue na biso ya NTPC kuna ndenge ba suivre ba disposition et puis biso pe awa toyeba ndenge ni to ça mais to ken malé c'est difficile mais quand il a la volonté puis l'artiste baza mobilisé je pense que c'est l'essentiel. Kaya epela waza na prison oyo ndeko na bino moi fidèlement ak moi système takangisi ya ndimi ki akota makala en tant que président ya NTPC moi liloba par rapport non quand il y a ndeko na biso epela tozwa qui déjà ba démarche conseil juridique na biso Lombe maître Lombe na ba ndeko mosusu une délégation de 5 personnes to mekaki que nous fait ba ezalaki o mpona susi ndeko atoki mobali na ye elongwe wana ekomosange kaka basisa nano basisa so basisi koloba nde mpena koyebisa biso nde verité banai ndenge nini me ndeko nenango mpe okomone kotambola yo mpo oyebi ye oneni aza bandeko bayesima na biso na théâtre bayesima na biso na théâtre nayebi ye très bien nayebi mpe Miraesa bien nayebi mpe nene bien mais nakoyeba Miraesa mpenzake o akufi mpona susi ya mobali wana mpena bakosi wana mpena bakosi Miraesa oyo nga nayebi akufa mpona bazwi mobali na nga nayebi kende naokaki abelaki azalaki na sikre azalaki na tafi batika bandeko balela voilà kotika bandeko balela ndeko na bango
Mais les loyaux, ceux qui bino beaucoup fait toujours ébélé, bien que tu aies pas vidéo qui circulé, il y a des miraillés ça, qui est au bowling na Kinshasa, na Roya Kinshasa té, na habité na situation comme l'auto respecter malba mooi. Respecter malba mooi té, pour ni to respecter té. On a minute à Koufi, ba pro maison bima kaka, à Koufi pour na boye. Moto aza mieux placé à expliquer biso cause ya liwana eza yemoko. Loko ya za invité. Donc on est sur le bama on a répété on dimango exact. Loko la za invité par rapport à ma vidéo on a sala qui ya kanga c'est nemina de Congo ya kanga c'est nemina de Congo kwa ni sasa. Est-ce que futo landa wo? Loko to landa o ba ba teke ya kufi pona. On fait to landa te. Les musu na moment on a eloko musaki biso. Voilà. Les musu daki na kanda ba te ba sona ki ba discutaki. Est-ce que to landa wana? To landa wana te to landi wana to gagner. Voilà. To kabona yo to ka président Masuma lobby sur les Camerounais qu'il faut beaucoup cotiser surtout pour ndeko pour liwa on a biso mo ba quelque chose kada bo mesana kotsaka mais tout mo ba premier kozalate puisque l'autre fois il ndeko suzi ba to te baki mama ba liste bima ki ba payer ba liste ba $10 ba $20. OK donc yo assuré ça ba premier kozala te ozala on la robo place biso za ba premier kozala. Tant que ça a déjà boé, mutu kutu ça la émission de notre baboé, on la côté de notre baboé pour 4 ça analyse. Et bon tant que ça a question sur na ba ko ba teka ba image baza, ba teka ba message baza, ba zombo ndeni so ba tekite. Ba teka pe voice. Ba voice donc ça on ose laisse ngam na na près. Et puis que non c'est là. So do la le bimite dem sur lobby. Oh, yo mo mise la yo ngo. Non c'est là. Même si yanga te yande ko mususu et bimana ngo kama pa mutu nyonso fa bango ke te toza be toza ko satana le ngo moko boye biso na biso ba komele toza la basali et revivre voilà liwa ya mira isa interpellé au nini so kana ba liwa nyonso en général kufa mon liwa pesanga be mo ba discipline mo na ba ndinda rotam pour to ba lekinzela malgré au changer na op na changer te na ba en fait mo bimanga le sumbi la mona la tia le sum sasa pour bananga peut être lisum kotala lisum koyoka ne bato ba bwe ya lisum on a changé te donc liwa kaka il accent mon bébé que na zamu le kinzela OK na ko na ça l'effort na bongisa po na bongisa place na okende souvenir ne mala mo garder yaye maman sociale mira isa lia na batu malgré problématique mais alia na batu mira isa yebi ko partager bonga na problématique. Ok, continue dans le souvenir. Mais ça n'a pas maman sociale. Déjà, ce qui moutou, Aza soupe na marambia. Voilà. Merci beaucoup, Viana. Merci. En tout cas, il y a 2 semaines. Oui, 2 semaines illégales. Donc, on est déjà un jour, déjà ça s'allie. Donc, ça dépend. 8 jours. On a 12, 13 jours. 3 jours. Donc, déjà, ça c'est 3 jours. Déjà, il fallait que 3 jours, na compte de l'État. Mais à partir du 4e jour, ça dépend de l'hôpital. Un sénateur. On n'a pas ça, ça va 8 jours. Un sénateur va lever 8 jours, les gâter. 8 jours. Donc, ce 8 jours, quand il est équipe, il faut mis à l'État. Bon, de toutes les façons, donc l'État est bien en pause. Donc, on a lundi alors. Ouais, l'État lundi, mais la cotisation, ils ont continué. Dimanche, ils sont quand même. Or, il faut donc sauver l'élément de Nyonso. Mais tout ça, lundi pourquoi? Déjà, tu as consommé 3 jours. Ko incarner ba rôle né bien lolo atiki biso donc tout le monde nene salami na kati wana poto zo sumu to lokola été ko lo baninga ba vérité ne ka ndem tando salanga bien ya balo baka zalana muto azo ba no vérité ke muto azo bombela yo mira yesa se so likambo ezana ngo abeti ne vérité na lobi ne sinon nga zana ngwana 2014 eboto eko beta masolo ngola non nakutana na bango te
nga vraiment na ngola na suite temps enfant na bande côté nga na ngola na suite temps enfant na bande côté na saki na ba ememba ika ba naneti mo photo ba mayonnaise ba tout na saki na ba bangwana na yebi ba Felix ala kuna te mutu amtu nesinga na ke ngola na ke makamnanga to ke production so esimbi te to zongi da ba vi o eleka kuna mutu amta yebelo ka kinda osana ngola donc na yebi ba vi o ba to kinda osate to ke na temps ba spectacle so ça au sein du spectacle et que réussi bozi mbongo so réussi na te to beta mutu lobi to ko ça les sous place mususu yango wana oui so producteur mta memi bina partir à Kin c'est bon OK c'est que kasha malongeza biso olanda baliste wana te mutu so asakufi akufi déjà baloba déjà so mutu akufi makambo ebimaka ebele surtout biso bacomédien soki kaka comédien moko akufi tokoma koakize bandeko mosusu tokoma kosaba ntango mosusu mpe eza na oyo ya solo mais na moment ya matanga tolingana tolela na moto akufi oyo aza très cher mpona biso bamisusu atiki biso na famille na ye na bandeko na ye donc tolela na makambo mosusu tolanda yango nsima nga nesinga namona ke mutu nesasa akufi ne bobo bando beta masolo moko bozongisa bo na temps oyo eza na importance moko te tolela mamire toyebela oni tokokosa mpo mamire alongwa ngola ya kini balele abafane bamona mamire ana kongo tolela ye noner yango wana nde mosusu bamisu baki batournage te papa nesi ngai programme ya réunion nayebaki te parce que nazalaki na connexion te depuis ntongo moto ekozwanga niki lopes moto ekozwanga na ndako ndomoi na ye eza mpe na bato mosusu baza na baréunion baza na batournage baza na bamakambo na bango bayekoye bango na retan mwa bayesa te me bakoya bafana miraesa bolela miraesa kora miraesa fo elongwa ngola eya kini mbongo bosunga vraiment oyo nyonso elinga miraesa oyo bosala omona nango te mais so bosangisi mwa bambongo wana bosoutenir oyo biso baartiste comédie tolinga tosala mpo tolongola matanga kora miraesa banda angola eya tikini esala bien makasi en tout cas boyoka biyoka te mamira akufi nzamba yamba molimo na ye biso baoyo totikali toyeba ndeni tokotambola c'est merci sala tout au plus tard en tout cas la soir mbongo ya bato malade ezwama pour que samedi tokende mais il y a Miraïsa c'est la même chose ou ça déjà na quelque chose ezala lelo ezala lobby ti je ne sais pas ndengeni toko gérer yango ba délai yango non et si bandi eza te moko to lalisi nanu c'est dit que eza dossier mzou eko bakisama mais nous négligeons aucun dossier les deux ezokende ndenge moko et souci ndenge lobby ke baya kokunda awa ndenge pe ba parents na bango ba lobby biso nyonso toza na kati nous avons dit que nous allons tout faire pour que Dieu nous aide pour que solution positive ezoma pona ndakati délai eza lelo yo lobby esili pona bato malade samedi po malade ezozela te on se doute biloko nini oyo ya joli kasimba mais okokoka te donc bapasoli mobimba wa donc ndenge do pasoli michopo oyo bazokata ngo balongola ebende wana d'ailleurs kutu c'est une chance po bato mosusu na kufi na ye déjà alors hier zoloba ça na besoin ya kisi alors vraiment tout ça là na webisi bino makamagode la même chose septième bagarre la même donc tous un problème donc Miraïsa tiki biso dossier na ye eza wana ope tozo résoudre yango mbala moko mais tout en sachant que ce qui a Miraïsa oko pesa na mbongo ata mardi mais oyebi ke en tout cas lelo na lobby tosilisa oyo wana mardi je crois que nous on a toujours dit ngai dans une association ya kokunda bibembe te a NTPC to sala ngote pona kokunda bibembe bien pona ba malade ndenge to sala boy mais lokola ba
tokufaka lokola tobelaka soki ka yango ye po yaka tous les jours te tokufaka tous les jours te tobelaka tous les jours te comment nous on va créer une association pona kosalisana kosalisana mena na cadre oyo yauti koloba na je sais pas qui ezali ndenge bosana bino normal problème moko eza te mais bokotizaka na bino et là encore il faut ezala organiser toyebi bato bakoki kozala pona gestion nango omoni na cerveau na biso totika makambo ya ki star. Il aurait voulu que tous les belles parce que toujours confondre cause à la moutou normal n'a pas la star qui star les autres comme ça biso moutou likolo désordre belé tolingo la logique toujours mon aga net mais moutou wana oko tolo bakaka bino boyebite baka ezomaka bango bakele na Angola combien de fois bato na lufu kuna bakanga bango pona banini oyo kaka président Masumu oui tozana acteur moko wa Kimbiolongo ndasiko tozana ka réunion Kimbiolongo na yuko na alors comment temps oui oyebiye oui bon azalia watala nini non chef on a bato DG non chef tala donc confirmer que on peut les laisser tout ça nini wananga oui donc c'est papier na yécoute zalia wa je ne sais pas comment que kuna on nous a dit qu'il y a un bureau qui fermé. L'air on a fait tout ça qui na bureau, c'est quoi tout ça na bureau, mais tout ça quoi ça quand comment il y a comme déjà donc vous voyez, on connaît aucun côté la kamutute, on y a qui pas kana yete. Muso sur asili kambo, je vous assure que l'itone na lobingana ça déjà mwindu. Pour remarquer mais ceux qui bango mais sinon bon on a raboutu na mais oh mister ninge lito yango ekimi mwindu. Chef, président, si quoi président hôtel la moto akipa kama kambote ye ki star na ye kaka mona na télévision soki na nina la kisi soki nini wana tomi kitisaka pour que to raisonner to za na attitude ya bato normal urgence déjà nyonso possible lobby est important mais en tout cas bande ko na biso bazobela souci na biso pesoué na biso eza babika bazonga na bandako bazongela misala na bango. C'est pas pour rien, bafungola ki groupe, to fungola ki groupe, biso nyonso to se retrouver na kati, na bandeko oyo ba se retrouver na kati te ba réclamer, ba pesa ba numéro to kotisa bango. Mais ngana moni eza ne loko moko to ko négliger te. Nyonso eza na nzela, ekende nzela moko. Eza la bandeko na biso bazobela, to contribuer pour na lobby kwa bandeko na biso, mais eza la ndeko na biso mira esa o alali ebendo. Pourquoi urgence ya mira esa eza pourquoi c'est vrai mutasi ya kufina e toza le loka ko welela te asi akomina e DG Bembe mais mira esa akufeli na Kinshasa te otoko lobake avant na morgue biso aba pesa biso likanisi ya morgue parce que ebembe ko sala une année na morgue ezaka bino ezo dépendre na bino nde bo pesa la mbongo na bino mais Angola eza ndenge mona biso te Angola baza na problème na réalité ya mboka na bango bango epai na bango ebembe koko fanda 2 semaines na morgue te ça vraiment il faut se rendre compte nango to tiango na mitu na biso na ndenge tozo contribuer alors tozo te s'il vous plaît président tozo ebembe ya mira esa to tiango nanu ezela mukie te parce que soto bito tiango ezela mukie mira esa rokundama ndenge bakundaka bibembe ya bato yo baza bakufi na ba guerre bato babetaki masasi na balabala. Et ça, le coup, la Congo, té Angola. S'il vous plaît. Mira esa, aza ebembe o eza na kati ya nzoto na biso. Aza le coup, la ngai na olo babo na lali. Na kufeli na libanda. Tangu mélodie akufaki. To telemaki. Na yebi ba comédien. Na yebi ba collègue na nga. Soki ba lobi ba telema pona likambo. Ba ko telema. Tokotia maboko na bandeko na biso bazobela mais totia pe maboko na nzoto a Mireille s'il vous plaît to telemaki tolobaki ndeko na biso Mélodie akokundama na point noir te nzambe merci président otiko loba tokutanaki na ambassadeur na biso ya motema malamu Christophe Muzungu asungaki biso rien ne manque ambassadeur ope azana Angola soki bandeko bazana Angola bakoko aider biso bakende kokutana na ye parce que à chaque fois soto ke Angola tokenda ambassade
tokenda ko se faire enregistrer koyebisa bango ke toye toza baartiste congolais toye kosala mosala songolo pakala Mireille ntango akendaka c'est sûr asaregistraka po aza congolaise akenda ntango congolaise akufi congolaise tokokoka kobese maboko te tolobake no Mireille bakunda ye ndenge bakundaka basoda nde bakundaka bibembe babomi nde bakundaka bandeko mosusu. Vraiment les comédiens levons-nous. Tokokaka te président Masuma se akotisa biso na mutu ya koloba na batu te ke bosunga biso mais koloba na kaka entre biso totelema toningisa poche na biso mama ningisa songa liputa sunga bandeko bazobela na mawa nzambe bakobika mais to négliger pe ndeko te to sunga pe bemba Mireille to bunda ebima pe na Congo elo na ngala lobaka yango wana. Merci beaucoup. Nangaki juste na poser question parce que compte tenu de la déca il y a bateau bazobela tozobanga lobi bakoma bibebe na mutu asi akufi aujourd'hui qu'il faut se préparer déjà la contribution pour la bateau bazobela mais il faut to date limite parce que eza baza to éviter maladie ndenge ezosala kati ya nzoto ya mutu poto ebembe tokolo ba bon tozora temps poto kokisala mais maladie to éviter ko ezosala kati ya nzoto ya bato na bagroupe bati basali so bakuko betaka c'était que il faut tout que la bateau la contribution jour boyer et vous allez bien et yami balendenge ces gens tout à l'heure j'ai pensé à ça tant donc babi $10 rabi ah $10 zaki deka ce que tourni na ka batu minei total $10 ceux qui batu nyonso ba petit volontaire on fait ça 10 ou plus vous allez au kabolango lo lenge kani papa ya mutu asi akufi tomoni bon kuna babi 20 bon baotala peut-être somme feseka pourquoi raison mais bateau bazana na bomoi tozana besoin tomona bango lisusu na donc ndenge osaleli sagesse akolobake towelela kobikisa bateau bazana na bomoi parce que wana esi ekomi makambo mosusu vike eza mambo ya administration donc so bandeko basali bagroupe bakopesa soki non tozana besoin teke notikela bato wana contribution mpona basoin na bango jour boye et que ça la biso bien au lieu de tirer que nos contributions ezali pour te biso ba comédie ndenge to fonctionnera aussi et il y a comme élastique et comme comité to moi et comme sous grave il y a sous que ça likambo seja bi tout à l'heure la présence il y a papa Masumu na osenga likambo seja lobi ya caisse et ça ko bosan vite boité no lobi et osenga so INTP qui ko organiser réunion ya munene pour expliquer ba likambo ya caisse c'est très important. Bon, et là, quand on très souvent à la rara, tu écoutes la caca, ceux qui bibéli. Et comme il a dit, tu commences à la réunion, caca à bibéli. Tu as ceux qui sont bolobé, tu vas comprendre l'importance d'un autre, et puis tu es sérieux, tu vas nous mettre sur ma solo. Et quand on attend au cas hier, Bengi Bisso va expliquer que c'est la caro aujourd'hui, Vibo et Boetosa, on n'a pas cette traçabilité pour ça. Tu sali boui, et puis tu l'étais la Bisso. Merci beaucoup. Bien. nakanisi ndeko alobi makambo ya solo so tobandeli bon réponse na opesa cette impression retourner à ça na makambo na ye vous comprenez o mtsuli na soso za makambo na yo poza makambo na ye o nani na soso mitopo elinga misusu na yo joli mitopo elinga misusu ya ça ça va théâtre que non boyo kala na bino c'est le moment même les deux personnes boyo kala na bino vous comprenez les personnes non baba c'est lui na lobi na yo ay be kaka bombale bongo to la et dans c'est la belle bayo kala ma belle ça tu vas rater non na lobi na yo to kuna matanga bayo kala rater ngala boyi ça va merci papa basa le fort bayo kala parce que tu ali batu moi uninga le miracle le joli yo wana za l'hôpital le 7e yo wana za l'hôpital pour dire que non Mireille ça akufi et ça la ngonzo nzoto ba confie dernière question Bobi tenga na bika ça na moi mukia moi c'est na robongo la oui ça fait Bobi voilà ça fait les explications le bien expliquer la ça fait papa écoute papa nazalaki
l'hôpital avec la famille, n'a pas de quoi 7e bagarre. On voulait juste soulever un truc. Sur internet, il y a eu des commentaires, il y a eu des gens qui ont intervenu contre la maladie à Ndegonabiso 7e. Mais nous étions là-bas. Nous avons vu que la personne est en train de souffrir malade. C'est pour ça que nous profitons, président, avec votre permission. Qu'on peut accepter, parce qu'on a eu aussi à échanger là avec la personne est malade. Lorsque vous voyez sa famille n'a eu à Ebisi Bino. Et ça, le Makamoussous, par contre, pour même pour Ebisa, il était. Donc on vous dit, maintenant, Bino croire famille, la famille. Au moins, on a pas là. Pourquoi famille? C'est pour cela que nous profitons, voilà, pour dire, parce que la famille, on a un médecin. On a attendu les médecins qui devaient venir, mais les médecins ont rien à pourquoi. Vous n'avez pas sur là qui médecin a comme un entrée, qui a fait peut-être biso. Il y a moins de cours entre biso. Il y a des gens aussi qui ont fait ça dans une caméra, un petit micro, sans vérifier, à l'objet à l'encontre. Bon, ce qui est qu'on a accueilli, fatalité est quoi? Ce que nous avons fait, on a fait ça. Fatalité est quoi ici? On a fait voilà les cas vraiment sérieux. Et là, peut-être c'était autre qui peut en ce qui concerne la contribution, c'est aussi d'appeler moi par individualité. Aujourd'hui, sur place, il y a eu un pasteur. Parce que le cas est 7e, son opération encore par rapport à intervenir, mais par remarquer quelque chose. On devait aussi intervenir. Ça demandait maximum $2000. Il y a eu une personne de bonne foi, un pasteur, sur place, avec les faits qu'on avait à Moukiel. Le pasteur aussi avait fait un geste. Ce n'est pas important de dire les montants. Le pasteur manque de bonne foi, à Yakiwana, à ça qui fait un geste. Donc, ça nécessite, moi, pour que ça soit Moukiel, il faut essayer une urgence. Dans la maladie, on va faire ça, on va dire la minute. Il y a une urgence, il faut intervenir. Ça, la marométanie 7e bagarre. Voilà. En ce qui concerne le Kassima, c'est sérieux. Il y a eu intervention et des ordonnances. Il y a un bon moment ébélé. C'est mis en urgence à Zoa. Il n'y a pas causé comment il se place, il ne peut pas dire. Il y a aussi en ce qui concerne les groupes. Les groupes, on les a parce que nous sommes SOS, que ce soit SOS, comédien malade par exemple. Comme ça on met les tout. Maintenant, le coût est combien payé? Est-ce que le montant où on pensait contribuer, est-ce que vous êtes suffisant pour avoir peut-être 4 cas? Par rapport à les montants, ils sont même parce que c'est la montagne. On prend la bisosto et c'est ça là. Angola, là, il y a un malade. Là, il y a un malade. C'est le 3e jour. Tata. Oui. Actrice Laura Bamirae ça. Babiso tu es théâtre, on est théâtre na 2009, na bandi carrière na 2011 professionnel. Ba sœur wana Bamirae ça. Asa parmi ba sœur o ba fongola masolo ba Chine. Ba tu bebele le msu ba yebité. Ba succès à l'époque on a besoin de la théâtre soit bala groupe soit bala ya tout là à l'époque. Sœur wana ba bebele ya Mirae ça très bien. Donc eza perte munene kolongola mutu moko bongo ata yo moko. Par rapport à Mirae avant Koufa, c'est une émission qui a 2 personnes qui sont sollicitées dans le théâtre, Maman Belvi Kandi la patronne et puis Mams. D'après Yola Romoni, Mirae Sakoufi n'a problème, il y a 2 personnes au bazar, influenceuse, non, il y a théâtre, comme se le dit, Lelo. Et ça, bon, en tout cas, et ça, Mabé, pourquoi? Et Lelo, Teka, photo et Barelo, Moko. Tokolo Balikambu Lelo, Nebalo Bara. La parole s'envole, les écrits restent. Lelo, Malobe Tikali, parce que l'image est Tikali.
Or, ser na biso, bon, tu as condamné et bembêté. Contexte où il y a le Belakango, yem ta yebi, yebi ka ye. Pourquoi alingaki alo babongo na écran? Pour le ba msou babi que non, ezaki nango loisir, ça les pas se pelisa batu. Mais lelo à d'autre part, et bimi le roi ndeti, ba ser na biso, ba tikali na likambu ya ser wana. Vous comprenez? Or, comment on a blême sous bazaki de babi na likambu na été? Vous comprenez? Mais le coup la ser a koufi auto senga, ezaka balimbisa ye. Balimbisa ye pour n'indimiter ba ser na biso wana ba na problème na n'indimiter. Donc nzambe na lola alimbisa et bembarani na torté. Merci beaucoup la luma liba lelo. Maman na biso epela za na prison. 7e bagaza gravement malade. Ndeko na biso sous joli aza gravement malade à accident hier. Le réseau ka Miraïsa kufito la ndakuto Miraïsa to la nani siko d'après. Donc na bino na mito mutu to soir. Oto senga ya mutuya nzambe na lola ya bolingo asala nini alandela biso parce que na makasi na biso moteka to kokate. Vous comprenez? Tant que 7e bagarre maman acteur et maman actrice. Vous comprenez joli Kasimba maman actrice. Vous comprenez papa na biso godé pe kuna. Donc ba icône o ba Simba qui théâtre à l'époque. Donc nzambe vraiment asala biso faveur na kiss o bazo zwa nzambe ata loboko. Pona makasi na biso teka to kokate. Et maman pela nayebi ke ezara temps a obima na ye. Maman pela a obima courage maman ezelo robete la maboroté. Ezelo ko esengote parce que na minute epela arose a comme na double choc. Parce que Miraïsa Moutunaye a koufi volé la master et on se retrouver en prison donc azana des stress choc à Makasi. Mais quand on est sur mamé pela et ça temps nzambe walola a ça l'effort qui a osé libanda au lenda de kunaye. Merci beaucoup. Voilà. Maleba la bière. Ah bozo. La maladie no la jali tout ce qui est est-ce que Lausanne a dit mais tout ce qu'on peut demander, c'est pour nous, la caméra. Mais dans le sens positif. Parce que quand vous parlez dans le sens positif, les ont fait ça fait quoi? La puissance même pas la puissance moko. Mais parce que quand on voit, nous est-ce que est-ce que vraiment d'abord il est de mauvaise foi? On était là-bas mais puis ce qu'on dit n'a fait, vous êtes condamnés d'être avec nous, mais vous ne nous aidez pas. On a côté la bino, mais on a côté la bisoté. Pour se battre, tout le monde n'a pas fait tout ça. Avant de finir, on a fait des tantins, quand si moi je fais là, nous devons ce que vous avez ici, on est comme oh non, on fait la tour, on est pour libérer, famille, tout ça. Non, ce qu'on s'est dit comme on a eu un encore, et ça l'a fait encore. Nous savons que les a bien, c'est pour diffuser l'information. Mais vous avez un esprit pour diffuser toujours la mauvaise, et puis une information, il y a le coup d'arrêt. On a dénigré, fille, on a dénigré même Ebembeo et Koufi. Qu'est-ce qu'on gagne? Tu es habitué dans la maison, on va dans la maison d'internet, pas mes sons dans ma campagne. Bien, je pense que les actes clairs. Je pense que les actes clairs. Mais on a parlé des $10. Est-ce que c'est et aucun bien de Bakissa Mouké, mais au Bakissa Mouké, et qui ne sera pas. Nous aurons aussi des faux malades, on a $10. Mais au Burkina, il y a plus.
$10, ça va comme comment dire, le plafond. Banani Bazana Afrique. Donc nous trouvons que $10, ça peut aller. $10 ou plus. Hein? Voilà donc nous avons opté pour y aller ça va pour que plus de bazar est belé, plus que moi quantité vous allez, plus de possibilités aussi qu'à Namouda. Voilà ce qu'on y a qui dit Balamongo. Namira ici. Ndenge, ils sont morts de Yo. Oui. Makambozo on était là. On a dossier là. Déjà, dès qu'on dit, le jour de festival, le jour de festival, on était malade. Mais déjà, qu'est-ce que nous pensons? Cotisation pour la matière, c'est combien? Comme ça, au moins, tout le monde a ça dans le déjà dans le en tout cas, on a déjà dans le monde, on a eu, à peu près, c'est dans le bateau, Gabriel déjà, c'est après ça qui est. Ça l'a déjà groupe, on publie aussi les noms des gens là-bas. Montant combien mon money? Pour nous, $20 au Maca. Nous maintenant, c'est là que y a mon état publié, il y a une marche pour nous dans l'hôpital, dans l'ambassade, donc ça compte la ligne. Donc ça, parce que tant que vous commencez, il y a des choses soit donc c'est les amateurs il faut vraiment concentration sur la macasse. Donc, mais quand il a la volonté que on y va rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il suffit que Batinon soit dans la même esprit. Et je pense que si nous sommes dans l'esprit, il faudrait que notre soeur arrive. Si quoi il y en a l'air autre chose de babouiller, c'est que la mission a la mort de tout. Mais nous avons la question de babouiller. Bande qu'on a vu sur ça gravement malade. Oui, Gabi, Condé, papa, évangéliste, Azar sérieusement, on va nous voir sérieusement malade. La clinique universitaire. Nous avons moi, je suis joli Kassiba, à où il y a des montages, tournage, Nanzela, ou donc, il y a des côtés dans les ce que Tali, place par soulier, pour Banda, pour faire le public, pour qu'on y mette. Nous avons c'est une bagarre, c'est un canaillé, ça. Donc, quand on a mis ça, on va le sérieux. Dans ma machine, il y a encore une autre actrice. Aza sérieusement malade. Donc on est malade. Donc maintenant, nous commis nous côté et les alliés, mais côté yo n'est tout à fait des bébés qui connaissent. Alors qu'est-ce que nous faisons? Et nous on dit tout ça là, il faut tous à la manière de prévoir oh yo kuna pour que baka et y a parce que ça va cas grave. Tout s'occuper d'abord dans la partie grave parce que les autres c'est dans moi ici on a un traitement. Je pense que dans l'immédiat ceux qui ont levé la cotisation, les gens de votre cotisation pour la si ça peut se faire, les noms dans lobby pour que samedi na Tongo, délégation mon politique, mon éthique, un franc pour la attaque mon cotisation, c'est toujours une très bonne chose. Donc on a son nom et ça sérieux, des prévisions côté à Kini Force, à lobby, na qui na inconscience. Bonbon, si on a il y a quelques instants seulement, mais dans ça sérieusement, ça va découvrir. Donc, vous êtes à l'inspiration. Vous êtes à la tête, vous êtes à profiter. Tant qu'on a sur le bateau, nous devons vraiment faire attention.
pire il y a que cas pire il y a que sinon nous serons très malheureux sur le niveau donc maintenant dans l'immédiat nous allons prendre l'option il y a cotisation il y a bandécoana il y a déjà problème de et d'ailleurs avant tout nous avons aussi fait un compromis pour le matin. Mais moi j'aurais voulu que comment nous allons sur le remis à moi et madame Rémi suit là-bas parce que pour l'année de l'éviter mais nous pouvons déjà commencer à voir déjà ce que nous pouvons prévoir autre qu'il faut prévoir mais voilà ce qu'il y a en deuxième position mais tu y es dit que pour le matin montant de bandia wati yamana bena pona bakaya ba malade wana eza urgent comme j'ai dit aujourd'hui c'est jeudi demain vendredi on laisse qui va soir samedi na tongo dispatching et pas na un franc maintenant la parole vous est donnée. Ce que vous avez dit, parce que nous, ceux qui vous sangani, ceux qui ont oublié le côté au milieu. Au contraire, tout le monde a eu le charisme bien. Au lieu mais l'autre a déjà dit, ou bien mais ce moment dit que vous avez contribution. Aux gens qui idée on a contribué à l'évolution de la il ne faut pas hésiter, la parole est donnée à tout le monde. Merci. Bien. Bon, je vous passe la parole à Papa Lola, parce que nous avons déjà groupe pour la campagne de comme ça, il y a ça, dès que Bandeli et puis, bon, dès que c'est voilà, merci pour la parole. Par rapport à l'organisation, pour contacter le Bandeli, nous avons moins de temps pour cela. Après avoir tout ça là tout en hôpital, ça va être belle. En tout cas, nous étions affichés par rapport à la part où tout a mis sur place. Alors nous, on s'était dit, de notre manière que pour soutenir, moi, ma personne activité à une place où quand nous nous sommes rendus compte que la femme, ils ont pris un PTT, c'est extrême. Alors, l'objet n'a pas l'initiative de contacter Bandeko, surtout par téléphone, et la salle qui a créé le groupe SOS, à ma candidature par rapport à la 7e bagarre. SOS 7e bagarre. Mais, au Bandalero, na Tongo, dans le solo, il y a Bandeko du Nord, on a exposé les bisous, on a bisous de Kassimba, sur l'image, les Arakiwana, les évidemment, les chauffeurs, les images accident ezalaki vraiment mortel donc ndeko asalaki accident ibe ndeko tie na libumu toboli ye chopo et fale kotonga maintenant lichopo wana donc totala gravité eloko wana makambo so eza pa ndeko na biso 7e bagarre bon tokobebisana note parce que la famille ne nous a pas permis de tout dévoiler boye mais du moins eza kosenga vraiment le qu'on a en aide la bande de Koan. C'est pourquoi depuis la nuit, vous savez que le groupe SOS, 7e bagarre, très joli facile. Mais les lots, ils sont sur qui quand la carte de groupe, bande de Koan, il y a papa qui sont côté. Alors, il y a qui ont option que pour ça la contribution, il y a pour Banda, le minimum c'est $10 et au matin. C'est là la possibilité aux allées dans le monde. Donc on a garanti que vous allez intégrer la carte groupe SOS.
ya bandeko na biso baza malade et na kati ya go bandeko bamartele que ndenge président oti koloba ndeko na biso Mireille Mirael Sasebe aza na biso asakisiki biso mais tosala keba ke likolo ya matanga tobakisa matanga mosusu te donc olie tozelaka bibembe ya tobimaka bagrand cotisant na babibembe malamu mbongo wana tosauve nango milimo ya bato baza nano vivant oyo toza na posa na bango lisusu nde tozwaki option ke tosala contribution mpona kokende kotikela bandeko wana mabota mibale po ke basoutenir na babesoin oyo tosengama na hôpital surtout prise en charge médicale donc eza lisusu mibale te bakomi minei alors lokola bakomi minei or liboso biso ezalaki $10 te tokokabola 5 mais awa ekomi boye elakisi moto na moto kanisa mpenza tia loboko na libenga opandi banimero ezali na groupe yo ozali na groupe te okokopesa nimero na ototie na kati bato bazali korekolte mbongo wana ezali ndeko na biso Ange Maisha azali kozwa mbongo na nimero na ye ya Orange Money mpe ezali soki moyen ezali kokosala transfert epai na ye soki bokutani na bomoto boye okoki kopesa ye na maboko mpe nimero mosusu ezali ya M-Pesa ya ngai ndeko na bino Lola nazoloba ezali wana mais ezali momentanement en tout cas soki tokutani ndenge exemple ya ndeko nzenga apesi mbongo na ye na maboko okomi yango tutie mpe na groupe avec transparence mpe na suka tokoétablir une dernière liste ya bato nyonso oyo bakotize donc yo ndeko oyebi kopesi mbongo na yo epai na ngai opesi mbongo na yo epai ya Ange Maisha omoni nkombo na yo te na groupe tuna parce que il faut salama avec transparence ezali mbongo tozoluka te mpo tozomba mwa mikate tolia tomela te nzambe apambolaka biso deja mwa kolia emonanaka mwa komela emonanaka kasi mwa moke oyo tozosungama nango tosunga nde baninga po ke lobi tokutana na bango kozala malamu nakanisi ke bible ezoloba nazalaki na ntango ya pasi osalisaki ngai te lere yango nde ya pasi yango oyo nde lero bayebaka baninga malamu na lioka pasi donc voilà en bref situation oyo tozali na yango alors ndeko yo oza na cotisation na yo okutani na biso opesi ozali nango sur place te banimero ezali na kati ya groupe SOS okomona yango banimero mibale wana oyo bato bazali kozwa franga okende kopesa bato mbongo nzela te ngai napesaki epanani atindelanga tindela te soki opesa elimwe c'est que obungisi mbongo na yo epuis tolobi bien ekozala bien canalisé soki ekoki montant moko songolo pakala tokosala délégation officiellement na bakonzi ya RTPC tokaboli ete kolo boye to na ngonga boye tokei tokai ya ndeko na biso sete bagaro totala esika azali totiki mwa ndambo ya lomeya tokei epai ya ndeko na biso kasinda totiki mwa ndambo ya lomeya tokei epai ya papa na biso gode totiki mwa ndambo ya lomeya tokei na masina epai ya ndeko na biso mpe ya mwasi totiki mwa ndambo ya lomeya nakani te kosalama avec toute transparence donc kobetisama libaku te lere yango oyo mpenza bandeko baza nano na bomoi tozela te tokoma bagrand cotisant na bandeli bagrand cotisant ya matanga po tosomba bilamba ya sika tokende kodenda tokoma basuperstar tozala na ntina te ntina nango eza ntango ndeko oyo tozolobela makambo ezali indirectement eza kuna parce que fort eza kuna donc badémarche eza différent na oyo tosala tozodépendre mpe na bandeko mpe famille ndenge tokoloba na famille na bango donc kuna baza na badémarche ya kosala oyo ekopermettre biso tozwa baorientation mais dimoi ndenge nayoki famille balobi ke vraiment susi ezali bakunda ndeko awa et kuna mpe bandeko na biso baconvenir toza na mwa contact atuka bazolela ke soki moyen ezali kore ya awa mpo kuna baza na bango mingi te epuis famille mpe epuis koyebana mpe mingimingi awa donc yango mpe eza susi na biso mais mpona kokóma na yango il y a beaucoup de démarches à faire
ndenge tosalaki ndeko na biso elobi ya kofaki na pointe noire c'était vraiment la démarche ya passe. Il y avait l'implication, il y a l'ambassadeur de la très abordable pour expliquer et puis finalement pour payer le Ayaki na Matanga. Donc il nous a facilité la démarche pour l'accord l'étranger c'est ça la carte. Facilité. Ndenge mpe susu tolobaki ke non ndeko na biso tanto na ndenge ya kolinga olukaka meme mpe kovanda tusa zwaki nationalité tusa nyonso wana il faut bango nde batraite yango bien kuna po biso toza na bango te bayeba ndenge nini bakosala kuna pour que facilité eswama parce que boyebi ke soki balandeli makambo oyebi mentalité kuna te mais soki balandeli ndenge ezalaka nani conseiller na biso conseiller moko azalaki na présidence awa porte parole azalaki belge belge azo mutu na biso ya kasali mpe katia mais akoma de belge mais bon ndenge ayaki koprome awa ntango akufi babelge balobi tozomona bino clair te ndingi nini me ndeko na biso akufi donc tala siko ndeko na biso siko awa bazovoye lokola na bango bazwi ye baki kokunda ye kuna donc elongwe awa baki kokunda ye kuna donc sikoyo toza na sikoyo tozotala de telle sorte que problème wana ezala résolu parce que wana mpe eza nango na ndenge ya maloba po toza kuna te tosololi mpe na bandeko kuna te mais oyebi artiste ndenge ezalaka neti na lokola naza boye na koye mwindu makasi on risque de dire que je fais du Ghana po bato balobaka azalaka congolais te azalaka nani c'est un peu comme cela donc kuna oyokaka bato no bakolo bato bakoki aza camerounaise motu na moto aza na ndenge na ye alingi kolobela mais nous tout ce qui nous intéresse aza ndeko na biso toyebeli ndenge wana epuis mpo na biso problème susu eza te donc etumbaka kaka ndeko na biso kuna basala baformalité ndenge nini tout ça po epermettre facilement que corps eya toyeba ça va coûter combien parce que ekozala te lokola moto azwi bus babus wana ya loin ezala $30 fia wana lufu ezala $30 bamikanda batusa oyo wana ambassadeur na biso mosungu akotaki na kati donc tozotraite na ambassadeur na biso ye alobi bokosala oyo bokosala sikoyo kuna toyebi te ambassadeur na biso ya kuna bon bandeko na biso baza kuna bakosia biso ya portable toyebi te soki ye mpe aza ouvert lokola nani mais nous espérons que ekosimba kaka po biso mpe tokolinga te po biso toza ebele awa kuna c'est vrai que bandeko na biso bacollègue baza kuna tuza mais baza kaka boye awa nde sika yebani batantier na place bakoli bacamarade awa donc souci na yo mpe eza souci donc tozangela nzambe ke badémarche nyonso wana ekosalema kuna nyonso merci ozala contact tofenga de soutien na bino lokola bana oyo boyebani nini osala effort namona ata ya pamba ekele ntango ozali ndenge na bino vraimen tosala effort na basukie me bakolege na bino batali bana me bata wapi tosala effort ke or wana mpena eko nde konsole ngai po namoni ata te sololi yango mpe na niveau ya famille komingi ezalaka nde boye omona bo c'est vrai que papa tout ça mais okomona peut-être je ne sais pas
petit frère na yo mosusu ye alingaka nde oyo ye azolinga wana tomona mona famille mais soki bayokani maintenant toavance malamu rencontre na biso ya lelo papa ezalaki po dabord tomonana po boyeba ke biso na ndenge balobaka na famille artistique toza mpe na kati ya matanga eke oza bino moko te mpo nalobi ebembe eza nano ya bino biso toza wana nsima na bino po so kolobi no ebembe ekende na mboka biso toye koloba te no toza oze na makambo famille te bino moko boyebi makambo ndenge ezali donc yango wana donc bino mpe boza mpe na occasion ya kosala mpe réunion na bino makambo kotala pour que biso mpe ntango tozosangana toyebi ke tala kuna likambo eza boye tolandela ngo boye po mosusu okoyoka wana soki jour ya kofunda ndenge nayokaka bamosusu bazalaka sina église soki baéglise wana basamedi basalaka eloko moko te na bafamille oyoka donc soki kofunda biso tolobi antuka bolongola jour ya terre parce que papa oye mama ekosa bane bokozwa na bino bajour nyonso mais jour tel biso ntango tozose réunir toyebi ke attention bino bozoloba me famille parce que famille biso tozolanda famille tokozala en contradiction na bino te voilà donc c'est un peu cela il fallait tosala biso maintenant tozobanda réunion na biso ya liboso lelo il fallait tokuta na bino pour que boyeba ke toza elongo voilà toza elongo lokola mpe matanga ezali tonakokuta migration mais soki réunion ezali na biso na bino koyeba pour que tozalaka ensemble mpe na kotala na niveau na bamekomi tala donc au fond biso na bino ezalaki nde kokutana oyo koremercie bino na ndenge bimi koya mpona kolakisa te effectivement bolingi tozala biso sikoyo tozotikala na biso mena kobanda kolongola makambo matanga me bino kozala na bino te po ya biso eza ya biso kobanda kozalaka kaka rapport bino mpe soki ya te mosusu tokutani ensemble donc mpona sikoyo biloko ya tosala na nkombo ya bandeko nyonso topesa bino merci mingi comme ça tozala ensemble tokoki na bino kotika biso comme ça tobanda comme ça biso totikala kobanda déjà na biso ndenge kokende parce que difficulté toza nango matanga ndenge balobaka soki ebembeme olobi ebembe epesaka kolo matanga ezali awa te difficulté monene wana yango nalobi ke tobanozala contact po bino mpe bokozala en contact na bandeko baza kuna se biso mpe toza en contact déjà puisque bandaki na bandeko baza kuna problème ya morgue na bango kuna tanto basala kaka 3 jours tanto boye ndeko na biso mpe état civil na ye ekomaki boye donc il faut songisango donc toza na bamakambo ya kotala na bandeko ya kuna na Angola parce bango kuna Luanda bandeko kuna baza contact mpe na bandeko na bino mpe bazopesa bino rapport etango tozokutana tozopesa na nde barapport alors sikoyo nayebi te soki avant de se séparer liloba soki ezali comme ça mwana ya mwana na ye nde ye koko na ngai naloba koko na ngai bon wazali petit frère bafikisi libumu na ngai okuna muluti ya mireille nde alandi ye nde bandeko mosusu wana ya famille
lumière ozali nzambe yo nde opesaki osalaki na se na moi ete moto na bakiti kokusa moto na moto azali na ntango na ye ntango oyo nzambe permeteki te ser kutina mirei atika biso papa ntango eloko akoloba epai na yo te kolo opesi kaka merci mpe makomi na yo elobaki te bacirconstance nyonso ezokitaka matoni epai na yo merci yo merci mpe nyonso ekotekataka to esika babien eme na biso nyonso batiki bandako na bango kokoma na esika nzambe batela bango batela mpe bisika batiki bandeko bino na ebandeli na suka etikanga maboko na ye na kombo na kristo baza mosiki mpe babatela biso tolo libongo merci seigneur